ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One, Jésus-Christ le number one. ABC One, Jésus-Christ le number one. Mbote belé na balani nanga ba internet nyonso eska bozali partout dans le monde. Je sais que c'est le mois de femmes. Le 8 mars, c'était hier, aujourd'hui le 9. Nous, les femmes sages de la CK échangère, nous avons voulu célébrer cela aujourd'hui. Nayango, na kozanga te kopesa merci ebele et pas la patronne Chantal Ayao. Maman nanga oumela parce que sans ao eza ya biso. Ndeni na bossa la grande, la première dame de la CK échangère, maman Charlène Kabongo, maman nangai. Talakaka, encadrement très très fort. Balandi nangai, toyebi ke eza sanza ya ba mama, ya biso, ya yo ya ngai. Partout dans le monde, nayebi ke ba mama baza ko sepela. Tala quelle responsabilité Dieu nous a donné. Toloba kaka trosala nyonso partout totambola ka na Biblia na biso, totambola na makomi ezala kati. Ezate ke ne bongisa te ezana kati déjà. Yangana na kero bimisa parce que Jésus-Christ est dans nos marmites, Jésus-Christ est partout dans nos chambres à coucher, et partout. Lelo ba mama ba sepeli, le corps la paix apôtre Paul Alobaka, un peu d'exercice corporel. Yangana biso ba femme sage à CK échangère, toye ko ça la marche de santé. Au bon moment espoir, femme de foi, et na maman Nyoso, maman Hélène, maman Nyoso vraiment, maman Nabiso, maman Charlène. Je ne veux pas oublier notre maman présidente, maman Malou, Esther. Elle est là, encadrement, vraiment, balandi nanga ya ABC, vraiment toza vraiment na esengo. Yango tolobi ete moi exercice mouké ça que maman pas en forme maman pas la bien maman pas bien maman bougera lisusu te munene eleki maman sata maka mouké bo rhumatisme maman tu dois t'élever tu dois marcher pour combattre le rhumatisme ba courbature yango na biso basi ya bonya hein les femmes sages quoi toye poete toya toza peta ba âge nyonso za ya mike, ya minene, ya mikuse, ya milai, ta nyonso ezali. Ya on tobi ki to sangisa Jésus-Christ na makambo na biso parce que ba internet so ba se per la émission na bango, o ya mwasi ya boanya maman espoir, femme de la foi. Ah maman océan. Na ibike nzunga libala ekotoka, po ete sanzo eza ya biso. Toto kisi na femme sage, toke peye na nzunga libala. Vraiment umela esika ozali, sanzo eza ya biso maman nde. Maman Ndé, pour Nini, on n'a pas dit que la femme c'est l'épagne, mais la femme c'est la tête. Tu peux être en paille, mais tu ne raisonnes pas. On parle à toutes les femmes du monde. Toujours le bébé asiatique, bata maputa, non. Ben européen, bata maputa, non. Biso la culture la biso africaine, tu bata maputa. Oh ya biso. Mais mon kilimo bimba, je suis bata maputa te. Mais ba maman nangai yakin nazo se bino maman africaine, to talaka maputa te. Mituna biso eba lukaka que nous soyons quand même les femmes utiles baso ba kopesa solution à problème baso biso gazate et simbate c'est les gens des femmes que nous voulons na ABC One vraiment ba maman nyonso ya échangère batiki nyonso ba bile le week-end to kende hein ko ningisa banzoto na biso yango na toyaki lelo bomoni quoi to lati ba pantalon to bien que biso pantalon ça biso te mais pour faire les sports on a choisi cette tenue pour tout le monde a kaka hein parce que à ce moment la jupe on a la robe on a mis des tenues appropriées c'est pourquoi hein maman espoir na mobimba bomoni ete hein ben internet nyonso na zine Amérique vraiment tout ça on a pour la kosepisa bino maman nangai maman Chantal Ayao maman espoir est là vraiment sont revenus pour continuer nos émissions yango na ba maman bakoloba na otika bango tamba loba ba sepela mukolo o ya samedi o ya bango o ya sanza na biso o ya papa na biso José Kabongo l'âge de la CK échangère notre papa qui nous aime beaucoup yango na to elisusu pour la kosala ete ABC One babone bakomi ebele ngala ebi ete après émission oyo maman nyonso bakomi abonné na ABC One vraiment maman Chantal nzamba pambola yo vraiment yango wana vraiment la grande dame maman Chouchou Oumela parce que talakaka les visionnaires moko so alobaka ke
ba marche de santé on se ba seka bobimba on a somot a seka dans le monde mais a seka changer ba bito bana kaka tala ba initiative ya papa biso José abi mama bana kasa kasa mama bana ko vimba te ya ngona toe pour la kosala émission na biso na bazi na komi na taba mama baloba na posa mama na ngai Maman Charlène Kabongo, tala kaka, a représenté papa. Maman, Nazana Posa Benda, au père, c'est la passe de la tenue, tala kaka. Maman, votre honneur, maman. Taka maman, le père Mouké, dans le marché santé à l'élo. Pour l'amour, la canne, la zone, on a coup tout est. Le père Mouké, maman. Pamboli Nzambe, na bon moyo, après si son makasi à Otambola. Toko mati, awa tolongwe depuis échangeur. Toko miti na triomphal. Max de santé oyo permettre biso ezo sunga ba cœur na biso premièrement. Basi tozolia ba cuisse, tozolia ba dindon, ezo sunga biso pona ko dégraisser. Yango na to bongisa ki na journée de la femme, to monité elo ni to ko sala biso basi. Basi ezande mutu. Moi si nde mutu. Moi si physique, même la Bible les a recommandé que un peu des exercices. Yangwana tolobaki tele loto sangana to tambola to dégraisser ba graisse aux akati na biso marche ozo permettre biso to longola ba graisse aux akati même na motema tant to tambola motema zo fonctionner normalement tant to tambola to zana nzoto peso comme pepele mama yo fani na ndaku yo lubika ko lala ka pongi olamuki ezo zala mabe makaso zo bebisa nzoto lelo ba AVC et comment ça le mebele parce que exercice physique ezate exercice physique tant to sala ngoboye ezo longola biso mbongo ko somba kisi wana AVC donc ko yoka biso te mama changer o moko ko AVC azate parce que bato ya makasi bazakati na biso yango tozo pambola vraiment papa évêque mukuna yende mutu visionnaire na biso soki ye apesa biso tozala te soki ye mutu asalaki initiative te ya aseke changer ya aseka mobimba mais le pe biso toyebani te tozopesa be mama chouchou odia première dame de la grande communauté ACK topesi mbote belé biso si to bandi na ba marche na biso to pamboli pe tozopesa sous papa na biso merci papa José Kabongo. Pasteur José Kabongo a seke échangeur. Yenda pesi biso habité ba maman. Boke no sala physique, boke no sala exercice physique pour te banzoto na miso et ça la mala même temps tozo louer, tant tozo kumisa nzambe, en tout cas tozo la pepele. Moyen muta fana na kite zate yango nazo pambola. Na pesi ba maman na nga nyonso merci. Oh nyonso ba accompagner biso. OK, vraiment bolandi maman biso, maman Charlène vraiment Nzambe apambola maman parce que maman nde accompagne kabana na banzi marche de santé oyo et sali ke moko na moko abouré mwanda ba graisse na kati na ye na banzi ba maman ba loba mwanda mundambu et sala kitoko makasi vraiment na ke opesa bino mo place nyonso ba mama bazalaka leader moko boya zalaka alors toza maman na biso oyo aza présidente ya ba maman na kati a seke changeur maman lo biso maman Mouké nini amoni na marche oyo. Merci na sepeli mingi pour na marche oyo toyebi na kosala biso ba maman ya échangeur tomonaki mwana biso ya ba maman ekoki kolekela biso boyete ba maman échangeur bamoni ke maman esengeli azala na nzoto kolongono mama akoki kozala muto ya lelaka pe abelaka pamba te tala kaka mama nde balobi mama une femme sage bâtit sa maison mama oyo azobela mama oyo aza na nzoto pasi mama wana koyeba lolenge nini ya kotonga ndaku na ye yango totelemaki tolobaki te esengeli na biso totambola po ete banzoto na biso ezala malamu tozala pe na kapasite ya kosala nyonso mama ozali mutu oyo oza capable ya kosala nyonso mutu na biso ba mama esengeli esala na bande l'école tant tokendaka tozalaka basi mibal batangisaka biso alphabétique et alphabétisation ezalaka ABC ezalaka ndenge moko na ndenge bana mibali pe batangaka na yango mutu na biso esengeli esala mama komimona pamba te komizongisa pamba te oza mwasi oyo oza capable oza utile ya na société komimona kapamba te
komitikaka pe teke na kokoka te ifo tikaka kaka ke basalaka o te o mboka kosala na mobali mama oza capable pe ya kosala yango po tonga libota na yo. Vraiment, je remercie bino nyonso ba femme sage à ce qu'a échangé pour la maman qui toleki si awa toti musika quand on a l'embati on a triomphal vraiment face à la palais du peuple. Vraiment topesi bino merci et belé parce que bozaki vraiment disponible. Ba maman tozo célébrer bien sûr mais to la kala kati ya makomi parce que hein nyonso ezaka na kati ya parole de Dieu. Alors, marche de santé, ils ont liboso, mais ils ont la soukate. Na banzi, na ba occasion msusu, to lukaka ba moyen ndenini, to za quand même ba mo baza épanoui, équilibré, na makambo ebele bele o bazo sala. Na banzi, ba internaute na biso nyonso, ba sepeli, ba ko sepela po ba mama espoir femme des fois, la ke pesa mbote ebele na Marie, na pesa mbote ebele na Francesco kuna na France. Vraiment balani minene ya ABC nzambe na lola kokela bino na banzi émission na bino boko sepela makasi na komo kende na suka émission na ngai yango na keko pesa bino mbote belé bo mi abonné massivement mama Chantal na ebiete ba abonné ba komi ebele ACK échangeur nyonso na banzi eza komi abonné na mukwalelo vraiment esali esengo makasi. Yango la ki opesa mbote na ba nyonso balandaka émission na bango femme sage moi c'est abonya na ki opesa mbote na maman na papa na ngai papa Osé papa ça c'est notre moi hein? Papa quand c'est la biso sans la biso ya ba maman Dieu nous a donné la responsabilité. Il n'a pas dit aux hommes de bâtir la maison mais il a dit aux femmes, il dit que la femme sage bâtit la maison. C'est-à-dire, nous avons une responsabilité. Parce que tu as déjà un architecte, tu as un terrain, tu as un terrain, tu as sablonné, tu as marquagé, tu as un alors, tu as un plan, tu as un architecte. Tu as un bibiso. Bibiso, tu as un tout un mois. Vraiment, je vous remercie. Balandinyo so ya ABC1. Na pesi bino merci pe na mbote ebele ezaki oya bino mama espoir femme de foi na elobeli na banzi na machine ezaki ya kabu ya l'homme puissant na montage ya aimé na yebike boko sepela parce que tozo ko bakaka tosisi na nute an Jésus-Christ number 1 maman na moni vraiment olati kitoko boya na palais du peuple bozo sala nini vraiment maman mi présenter nous kombo nani. On a se présenté comme Maman Hélène, naza maman présidente adjoint social na ACK échangeur. Moi na pasteur José Kabongo. Nazaka fier na papa nanga José Kabongo. Apesi biso faveur. Yako sala marche. Ya ba mama ya ACK échangeur. Tozala souple. Nakati ya marche lelo eza le 8 mars ya ba mama moi ya ba mama toza fier na ba mama aseke changer ta ndenge toza ebele to ko sala makaba buzoba te to ekomi la kisake ba mama changer baza forte toza fier na église biso aseke changer nazala mingi ya koloba te mama na ngai. OK yango na moni c'est-à-dire qu'on a aseke changer ba mama zaka ba mama les femmes fortes les femmes puissantes hein. Baza femme forte, intelligence, ba maman ya mayele sagesse, mama oye pa maman seke sanje nyonso kokuta bango bazali. Nini ekozanga bakosala baza capable na tout. Na nyonso longo mo na Nzambe azo soutenir bango. C'est ça. So na comprendre moi va passer la bino à soutenir bino makasi. Eh maman, wana deux fois te José Kabongo na biso. Souka, papa, la bouche autorisée, oxeza wana. Oye kote nyonso kokuta e papa bane belé. Na sepeli, na mona pe maman mususu wana tuna mama, na moi boze belé bozo ngenga boye. Vraiment na sepela makasi. Yebisa nga komona nani awa nini ebebe bino. Merci mingi, na pesi merci mingi na équipe Mobimba, na pesi merci mingi na pasteur na biso José Kabongo.
pour la organisation akanisi biso ba maman na journée à lelo ya le 8 mars to yeba ko tambola po ba papa ba se plaindre mingi nga kombo na nga mama Fide Mulanga nazo pambola nzambe po na journée à lelo mingi kati na biso ba papa baza ko se plaindre ba mama ba komi kilo ba mama bazo ko kate makamususu akati ndako ba mama bazo ko kate nde papa lobi non to ko tika bandako ba foyer kufate papa lobi ke non journée à lelo topé sango na ba maman ba yeba ko tambola po na santé zonga en forme yango nde bomoni biso lelo tozana esengo makasi tozana ba maman na biso mama Charlène Kabongo tozana mama biso mama Malou tozana ba mama Hélène ba mama Raphaël toza tellement ebelé ba papa ba pesi biso nzela keno bo kende bo tambola po santé ezonga en forme. Maman passé na bino alinga pesa baba le kufati pesa bosika mokabo ke po mama komi kilo na ndako mama ko kasute voilà passé na bino na somo papa biso aza coach na biso eza papa José Kabongo aza papa moko mayele papa moko malamu papa moko atondisami na likabo ya nzambe atali ke non ba foyer koki kokufa te to pesa ba maman chance batambola ba papa ba kopesa ba résultat après marche o bino moko boko mona boko sentir ACK échangeur viva viva vraiment ya na moni na luka mama yaka mama yaka mama na luka mama mama moni pesa awa eza ba age nyonso parce que José za somo passer oyo vraiment mama lobana ngai mie jina yangu mama Alfonsine niko Mswahili niseme Swahili batu yote ba Swahili vile basikie tuko bien batu ya ACK ba mama ya ACK échangeur papa yetu José Kabongo ni pasteur yetu mwenye anatukamata mzuri sana mwenye anatupreshe mzuri sana iko na kinyo autorize yenye tuko tunasikia mahubiri ya mzuri inatufurahisha inatukutanisha tunafanya kazi tunatembea juu ya kutusaidia namna ya sante yetu ipate namna ya tukue bien tukue na wepesi tukue na nguvu tukue souple juu tuko tunatembea hivi tunafurahi sana tunafurahi maneno ya kanisa yetu ya ACK ba mama bengine bakuye mingi kwa ACK échangeur bafike maneno yako ya mzuri sana kwa ACK échangeur mama sikia mbele sasa pale après marche hiyo nashikiaje mimi nasikia mwili yangu nakuwa mwepesi sana mwili inakuwa pepele nakuwa nasikia mwili inakuwa mzuri sana mimi nafurahi prochainement ifai tuendelee isiishe okay nafurahi sasa tutaendelea naona mwingine hapa mama jina lako ni nani useme mbele na hii marche hii inapita je hii marche inapita mzuri kabisa tunamsifu Mungu d'abord kwa yote anatutendea siku ya leo tunamsifu Mungu mtakatifu tunamshukuru pia na pasteur wetu kwa hivyo anatupatia ile autorisation ya siku kufanya marche siku za leo ya kutosha magresi ya kutosha magonjwa ya miguu hii iko na tuuma hivi mimi natembea mimi nashika mzuri sana jo mimi naita badada bengine bakaka badada banduku yetu bote banamke yote basi bakie kumkongo baye bengi sana jo kufanya Pesha nzabu merci wa José Kabongo wa dita bujadine mutu dipenda mumujele kwa marche de santé ni mugese bwa alwa tribaka jibabu kit baka jibabu jitu tudikala ni disanga dikitaboni ni mwela merci tena mpo Pascal mukuna moto nshushu mukuna odi merci nzamba pambola bango ngai na sengo mingi na toto sa marche na biso esili na biko longwa na biso awa to kende ti na staff ya mama Hélène kuna zande ko lia komela ko bina na biso te mama nanga yo ya kaka landa biso tozo kende omo lesika to kende yo moko osepe mama ya kolie za makasi toza na sengo biso toza bana ACK échangeur bana papa José Kabongo papa moko malamu encadrer biso bana na eto sangana ba mama toye donc esengo esaka makasi après awa tozo kende tozo ke kolia tozo mela
papa avec place oza bambote ebele mama chouchou tolingi o mingi o bana ya ACK échanger na soloba bino penza bolinga passer bino makasi makasi wana papa na biso se toza lelo eza pona papa José Kabongo pe na lisungi ya mwasi na ye mama Charlène Tumba autrement dire mama Kabongo donc vraiment eza somo mama na ngai moyen te ngakuna kasai nde na okoka te ntango balobi marche na bandi kobanga bila ndeko makolo esalanga mpasi na kokokola okoka te me na mwa libanda tobandaki limete na 17e mairie tina ndenge toye kokóma awa nakumisi nzambe na ngai makolo mpenza nakomi komona oka pepele naloba pasi na bino azoteya bino na molimo mpe na nzoto mpe abi asambeli bino abi sosa baphysique lisusu ye mpenza en tout cas moyen te moyen kuti na confirme nazo confirme ye mbula na mbula mpo ye en tout cas aleki bango aza final awumela na ye seko na seko vraiment nasepeli mingi bamama tozalaki awa na triomphale tosalaki marche de santé na biso bamama ya ACK échangère toza bafemme sage mama espoir femme de foi azalaka femme sage so boyebaka te kote nautaka na ndako oyo naza mwana José Kabongo mon pasteur papa oyo abatelaka biso toza na nsima ya maloba ya visionnaire ya grande communauté ya ACK eve Pascal Mukuna tozosutene mpe mama na biso Chouchou Odia mama oyo atelema mpona bamama vraiment nalingi bino mingi nalingi bino mingi sikoyo toke kolia kolia na komela ozoki bakamera koki bakamera pwani toke esepela menala yaka buya nazoi bango te yaka bapapa ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.